Ganga Punaye Bi Nazana Nyungo Yako Kumisa Mokirinanga Botikana Yemba Botikana Ganga Ngaina Yebi Nazarina Nyungo Yako Kumisa Mopesi Nabo Merci, chers internautes. La Pamboli Bino Makasi, parce que tu as un catch à CPP TV. Officiellement avec Trésor Nzinga, l'homme à double casquette. Bien aimé, tu es que le Belabino, le solo, est à Congo. Pour la Royeba Congo, Tozo Utawapi, Tozo Kende Wapi, Tozo Bandanini, Ninezo Salamapé et Uti Wapi, Potoko Maleloboé. La Pamboli Moutignon soit Rolanda Bisso. Je suis le prophète José Pito, vivant. Ne tozo koba nzamba pambola bino na mutu nyonso akoyoka place oyo ozali lokumu ezonga epai na nkolo tozolobela poto yeba malamu na Congo nzamba asala biso tozala na deux totems. Cela veut dire le premier totem ezalaki totem ya lion et le deuxième totem toyaki na totem à léopard. Et tout le monde a été lion na léopard. Bazaba nyama ya zamba mibale oyo bakonzaka zamba. Balobi bien le lion yazali le roi de la forêt azokonza. Mais bango mibale moko alalaka na zamba, moko alalaka na savane. Cela veut dire le lion est dans la forêt et le léopard est dans la savane. Le lion type naye ezalaka un animal oyo atakaka liboso. C'est pour cela que la Bible lobby, le lion ne recule jamais devant un obstacle. Mais le léopard, azali nyama oyo atakaka na sima ya mutu. Quelque part, le léopard c'est un animal péré. Ayaka ko attaquer mutu dans les défentés, mais ayaka ko attaquer mutu na sima. Au mona matelio na nsima nzete, akitelio akwelio. Donc on avait deux types de totems. Et celui qui représentait le lion, c'était Laurent Désiré Kabila. Bobo sanate que Kabila tangwaye Laurent amibenga maki même léopard équipe na comme qui Simba. Simba qui signifie lion. Et tout le monde a été, le léopard était représenté par Mobutu qui avait fait 32 ans dans le pouvoir. Mais Motu Nezaboy bango mibale bazaba nyama ya zamba. Cela veut dire mutako beta bango azate. Le lion akufi na kati ya zamba. Léopard akufi libanda ya zamba. Nani abomi bango? Peba nani batikali na kati ya zamba? Bange balobi question mark. Neto fungolis go Bible totala ete réellement est-ce que Congo est en destinée nzambe? Oui. Au monde qui te le solo ya Congo par rapport na pensée nzambe kati na Bible. Merci. To fungoli Bible na biso. Na mukanda na Jérémie chapitre 22 verset 6. Bible lobiboui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi, Galade, le sommet de Liban. Certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils battront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'un à l'autre: pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville? Et il leur répondra: parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et ils les ont servis.
Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shaloum, fils de Josuas, roi de Juda, qui régnait à la place de Josuas, son père, et qui est sorti de ce lieu et qui ne reviendra plus. Mais il mourra dans les lieux où on l'amène captif. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par la justice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans lui payer sans lui donner son salaire, qui dit: je me bâtirai une maison vaste et de chambres spacieuses, et qui se fait percer de fenêtres, le lambris de cèdre et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, il fit errer. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Il fit errer. N'est-ce pas là? Mais connaître, dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, ainsi parle Josuas, si Joachim, fils de Josuas, roi de Juda, on ne le pleurera pas en disant: et là mon frère, et là ma sœur. On ne le pleurera pas en disant: et là Seigneur. Mais elle a sa majesté, il aura le sépulcre d'un âne, il sera traîné et jeté hors de portée de Jérusalem. Amen. Bien aimé, malobana nzambe lobeli biso. Et lobeli biso sur Congo. Na verset 6, balobi, na bandeli nzamba zoloba, yo zalaki Galade, na pesa yo bomengo nyonso, na pesa yo nyonso. Mais, sauf au BBC. Au BBC pourquoi? Au BBC parce que au pays se prosterner liboso banzambe mosusu. Cause ya Congo et bandi wana. Nanya memaki cause ya Congo. C'était le léopard Mobutu. Vous vous souvenez? Nakati, na Nations Unies, na 74, Mobutu a fait ce discours à lobby. Entre les frères et l'ami, le choix est clair. J'ai choisi le frère. Le frère, c'était qui? L'Égypte. Atiki, Israël. Égypte, il a dit qu'on représentait le pharaonisme, ils ont représenté le primakuria, les occultistes. Mais Bazuba Sundoli, Ezalaki, Israël. Oh, Nzamba Lobi, liboso na Israël. Je menacerai celui qui te menacerait, et je bénirai celui qui te bénira. Tangu totiki Israël, to sundoli nzambe, to kena prima kuria, to kotisi occultisme, bitumba e bandi. Cela veut dire nzamba lobi awa ne bande labi, batu bakoloba, pourquoi ba betre ba bongisi makambo nyonso? Parce que batiki nzambe, bake ko sale la Satan. Et puis bitumbe bandi ya bina kopesa mutu na mutu arme. Nde bitumba ya Kivu bandi, ba mboka mususu koti et bandi ko bondisa Congo pona kozwa oyo nini ezali richesse ya Congo. Tango bandi ndengwana, vous remarquerez na kati ya RDC Congo, il n'y avait plus aux ambassade ya Israël. Cela veut dire Dieu ne régnait pas parce que batika kinzambe bake ko salela prima kuria. Tango basalela prima kuria to côté na kati ya Zaïre. Au Zaïre na Indu elakisi moto. Moto e bandi badiso emblème atie biso na kati ya Congo drapeau muta simbi loboko zo pela moto. To bandi ko pela moto. Au moins la même musicien mo kilabi tozo pela me tozo zikate. Tangu nzamba lobi bitumba e bandi léopard. Léopard a bandi ko régner. Tangu léopard a régner bitumba pe bandi kuna. Au moins la kenzamba bina opesa mutu na arme po ba bundisa yo. Batu bazuba arme. Laurent Désiré bandi ko bundisa. Guerre est de bandi, bitumba bandi, séparation, léopard a kimi. Tangu léopard a kimi akeko lala nakati na mboka libanda. Oyo Bible lobi na biso est mentionné awa et lobi na biso boye. Abi, je prépare contre toi des décisions, chacun vers ses armes. Ils battront tes plus beaux cèdres et te jetteront fait. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Bamboka nyoso komo sakana na Congo. Tango sakyo na Congo, nzamba lobeli malobasko ya Mobutu yangoyo. Abi, ne pleurez pas celui qui est mort. Ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne verra plus le pays de sa naissance. Car ainsi
parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josué, roi de Juda, qui régnait à la place de Josué son père, qui est sorti de ce lieu, il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'amène captif et il ne verra plus ce pays. Ça veut dire Mobutu, bah memie na Maroc, bah que kuna lokwa na captivité, à que qu'on vanda kuna, à mon asumboka na yeti. Pour nini, ma ya salaki, aponaki, ozalaki, Égypte. Tant qu'on Égypte à côté de ce prima Kouria, tant prima Kouria et bandi ko régner, Kabila le père à Kotina Munduki. Tant qu'on Kotina Munduki a changé totem. A longoli léopard a commis biso na lion mais ba tikeli biso kaka loko moko ezalaki devise ezalaki paix justice travail bazo longola ngote batikali nango tant batikali a changé longoli drapeau azongi biso bleu boye ba yango boye chaque drapeau a ses couleurs et les couleurs eza na ba signification. On avait la couleur verte na tango Mobutu na couleur jaune na rouge. Vert et la gisi fertilité. Jaune est la ici richesse et rouge est la ici le sang victoire. Alors le bleu, tant que comme une bleu et comme bleu rouge jaune, bleu rouge jaune na étoile. Au monde bleu est la ici élévation, rouge est la ici victoire, jaune est la ici talent et l'étoile est comme il briller. Et tant que mon étoile est bandé briller, à côté sibiso, à longo libiso na léopard, à comme sibiso na nino na simba le lion. Mais vous remarquerez la bine bandeli, léopard a koufi li banda zamba. Et lui a tandi. Tant que lui a vendu, Bible bandi koloba ma solo na ye. Et le biboye. Malheur! Au lieu de loba malamoko ma solo ya Kabila le père. Ba ye kolobe la Kabila le père en travers les fils. Oh yo zalaki Joseph Kabila. Mais tala erreur Joseph Kabila a salé. Joseph Kabila a mi bengami. Kenga nazali mwana ya lion. Il fallait qu'il atikala ki mwana Kabila. Il fallait qu'il atikala l'identité ya Kabila. Asali nini? Alongo l'identité à Kabila. Est-ce que lion peut engendrer léopard? Et comment on a été Kabila le père a commis léopard? Déjà contradiction koti. O batuba lobaka. Asali mwana ye. Papa abotaka mwana. Lion abotaka lion. Kabila le fils. A longoli kombo ya lion a commis léopard. Mais à bongoli, au lieu de la paix, justice, travail, à la justice, paix et travail. Et si qu'on zambe à l'obélier à travers papa naye, mais à travers yé kati, à l'obi naye, à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui fait percer des fenêtres et de l'embrise et de cèdres à la paix. Bobo sanité, tant wayawa, a elbiso siluga, 5 chantiers. Nzamba lobi, yozana mawa. Ozo sali sabatu misalo futara bangote. Ozo sala banda kwa mini nozo tonga, 5 chantiers, nozo tonga ngona injustice, na makila ya bateau. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour les cèdres? Ton père, bando yepsaye. Tata na yo, ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, il ferait. Kabila le père, à Lukaki Congolais, à la Nessengo. Au bout, ça a été $100, bazo futa, mutazo tia provision. À ça dit que Luka est Sengo, il y a Congolais et Zala. Mais le problème est que yotan yoye, banzamba zotuna, ozaki na mawa. Abi, il jugeait la cause du pauvre. Kabila zoko sala mbola, na mozui. Bazo lande la bato abozui, babola bazaki ya kotombwama. Abi, l'indigent, il fit errer. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu as des yeux et un cœur pour te lever à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression de la violence. Violence c'est koti, batuko kufa, abandiko boma batu, abandiko sala nyoso. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si Joachim, fils de Joseph, roi de Juda, on ne pleurera pas disant, et là mon frère, et là ma sœur, on le pleurera disant, et la majesté, et la Seigneur, et sa majesté. Remarquez, bisone ces oreilles banine, Kabila, azali mopaya, Kabila za mutute, bakotika la rolela ete ndeko na biso, bakotika rolela ete, babito rolela za mopaya, azakuti chef ite, to bua kaye, akobi akozala na lelita lokola mwana mpate. Alongoli, mais Kabila le père qui était lion akufi na katia zamba, nana bomi bango. Vous remarquerez les bandeli, ba abandonna ki nzambe. Nzambe muta bomi bango bango moko. Kabila aye
ole avanda abandi malamoko akumisa nzambe na bitumba ya bandi mamako juu ya musée bakomi kokumisa musée na place na ye bokomona ke Léopard azoki place ya nzambe azoki bakomo nyonso nzambe l'unificateur pacificateur ngai jamais mukolo mona tika la na mbetu mundu mona tika la bela te ya lobi ya zalaki Léopard mais kolo Léopard kolo bakombo abomi bango Kabila oyo aye wana babiti azaki mopaya tala contradiction yaki kosala na biso amemeli biso Léopard atikili biso lion akomi na Léopard tala bana bazako diriger biso omona bato Mobutu bango nyonso na sima bakengo bamende bango nyonso na sima bakomo diriger biso l'esprit de Mobutu était là. Qu'est-ce qui s'est passé tango Kabila sali ndenge wana akomi na suka kokoma akomi na suka nzambe yemo telemi alobi bon Congo Izayanga ole Kabila salata malamu ya kozongisa Israël ezonga lokola ambassade atika lozongisa nzambe te. Félix ayekoya Félix représentait la représentation ya Mobutu qui était le Léopard aye ok mboka fallait que zonga na vrai congolais bien aimé mutu nyonso ayebi Kasai oriental baluba ya Kasai oriental de baza ba vrai congolais na kati ya Congo po bazalaka na frontière te ba pays musu ba mboka province musu za na frontière bazong si seb botala film botala ya kuna matata botala ya lion le Léopard bo remarquer histoire wana bozwa yango Kabila ye bazongi si pouvoir et pas ya congolais congolais pouvoir na maboko mais difficulté za nini il faut te bamanda ko réparer na nzambe Félix aye na stade de Martyrs abandi ko sa nini ake Israël asololi na nzambe azongi si nzambe drapeau Israël ambassade Israël ezongi na kati kimia bandi bien aimé lorsqu'il y a kimia babanda nan ko luka ko cha kimia po muta banda ko lia na kimia ko kolia te na yeko bisolelo tout ce qui se passe au Congo eza makambo nzambe lelo zo mona mame este bato bazokufa to si bazongi Israël nzamba alobi na biso na maloba na ye alobi boye mutu nyonso oza na ngai ngana obundela epe na olongisa ye lokola Félix abandina ko réparer na nzambe biso pe mitema biso totale na nzambe Congolais azali a souffrir nous avons des richesses même pas ya kotaki ba ramasi bazalaki ba tambolaki na bango bien aimé lelo nazo bisayo boye solution à Congo ezali kam on remarquer que ngai nazalaki mutoyo na 2002 livre yangoyo batu nyonso bamoni balobi ngam na sali yango te na ke découvrir yango balobi la dimension spirituelle yangoyo kimbango aloba na kati ya livre oyo ezali na journal oyo monani l'élite ezali wana na 2002 bien aimé 2002 Kabila Joseph akoti na 2001 2002 basakoli wana yali Tshisekedi sera le 5e président de la RDC kimbango aloba yango. C'est pour ça que Kabila le fils alingaka sala tout à corrompre même les kimbangistes pour y abima 5e président. Or que ngana kota du tout na Kabila ce qu'on a comprendre maintenir na kati pouvoir batu boyibité le nom Joseph signifie ajoute encore. Cela veut dire pour ça nezalaki baba ki selaye lisusu. Mais nzamba sali makamune bazongi si pouvoir et pas Tshisekedi. Tshisekedi bazongi le 5e président ou sakola maka déjà avant. Bien aimé le pouvoir il y a Félix et ça pouvoir il y a nzambe. Mais pouvoir même à tes nzambe batika la hôtel melango te faut batele melango. Le lo moni makamune se zoleka. Na mboka moko salamate ke ba député mo bazaki na kamoko baboya makamune so baki na kamususu pour baluka. Et puis makamune biso na Congo zo kene na kimia nyonso. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Bien aimé, Nazobi Sabino Boy, ce Congo va se développer. Le Congo, synthèse mon Sabino. Et l'autre, il bosse dans 5 ans à président de la République, dans 5 ans à parlementaire, dans 5 ans à Bino Mongo bien aimé. Tous en erreur. Tant que Lyon a Yélibiso, a Yélibiso hymne national. En tant que hymne national, n'a pas Congo Zali, tu pas moula maté. Pourquoi? Parce que ma camion, c'est un hymne national, ils ont la fité. Nous bâtirons, nous peuplerons. Donc, ils ont les lotés. Donc, ils sont tous les la fitire. Mais ce qu'on a l'hymne national à Léopard, au Romona, peuple uni, nous sommes mes aïrois. En avant, fiers et plein de dignité. Peuple grand, peuple uni, à jamais. Donc, au Romona, nous sommes le bami, dans le présent.
mais oyo ya biso na fiti banani biso nyonso tokoya tozalaka na fiti baluka nani bachanger hymne national wana mpo makambo nyonso ezala dans le présent nous bâtirons te nous préparerons te eza makambo tozosala lelo Félix aza nzambe mais le problème eza tolamusa ye asazongisi biso Israël nzambe asazongi les retours de lâche et ce zongi ekendaki obede pa obede don epamboli ba rwandais mais retour il faut zonga pour pambola biso keba na uza oya kolunga dresser Congo ba obomayo atamoni Congo ezo tenga mandeni tika ye na nzambe na ye nzambe na otambusa nde nzambe nde muta ojuger peuple na bino lelo na lobino synthèse ya Congo première partie ezali deuxième partie ali nzambe afungola mino matoi oya yoki a comprendre na bitumba Congo place source utaki tika te lokumo ezonga mais je sais que le Seigneur sera là. Je remercie tout peuple dans Nzambe place Bozali. Je suis le prophète vivant, José Pito. L'église c'est à Maringa 51, Kasavubu Gambela Shaba et na Bandal na Basakata 64. Nazali wana le lundi, mercredi, vendredi na Kasavubu de 10h à 12h30 comme ministère de l'intercession Fire Ministry et na Bandal tozali wana de 10h à 12h30 tozali wana na Basakata. Nazo remercier peuple Nzambe pe na remercier batu nyonso et nazo pesa mbote à ma chère et mon cœur qui est Fleur Boula place Yazali Nzamba Pambola famille nyonso Boula place Bazali bango nyonso Nzamba Pambola famille Tulengi ba Pambola ma famille nanga maman nanga qui avait totalisé 80 ans azana Paris papa nanga o azape na France bandeko nanga Kati Kalombo Danik na 4 na France na Pamboli batu nyonso pe bana nyonso ya ministère na Pamboli et nazo pesa mbote mingi na mwana nanga sou Marie Paul na Pamboli Paul Chat Maman Solange na Pamboli CPP TV officiel où ezali bongo Trésor Nzingi l'homme à double casquette yende somoni bilili omoni makamyoso et le grand journaliste Steve Kongolo placé azali nazo pambola bango sou makasi koleka tika ete nzambe apambola bino maman Nelly na Belgique na bosani yote papa Dani Kalema na États-Unis coupe wana na pamboli bino Sandra Kato batu nyonso bazali que l'Éternel vous bénisse que le Dieu de Congo vous bénisse avec Congo avec Dieu nous ferons des exploits que Dieu vous bénisse. Karaganga punaye bi nasana nyungo yako kumisa